Jesus é por mim, tendo Cristo em mim, eu sou mais que vencedor. Tendo Cristo em mim, eu sou mais que vencedor. Por isso não temerei, nada temerei. 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 Neste mundo perigoso é difícil viver. Neste mundo perigoso é difícil viver. Tendo Cristo em mim, eu sou mais que vencedor. Tendo Cristo em mim, eu sou mais que vencedor. Por isso não temerei, nada temerei. Coloto Zambwa, Joaquim, Igete, Taya Kusike, Mokonziaba Mama Annie, Temo Joaquim Joambwana. Soyez toujours branchés et connectés sur la 3W, la seule radio net de la diaspora congolaise. Maman Mise de Bruxelles, Isaac, des États-Unis d'Amérique. Maman Clarisse Aquala, DSV. Diana sur le photo de Boupertal, J d'Orange, Mère Solange, Charlie Kachina, Odon Pambo, les grands dépositaires célèbres, Véron Malumba, Maman Pélagie, Papa Jean-Pierre, Maman Françoise Histoire. Igete Taya Kusike Mokonziaba Maman Lelo Moto Epeladi. Maman Annie Temo, Koloto Zambwana Joaquim, Véron Malumba, Maman Pélagie, DSV, J d'Orange, Mère Solange, Mostema Pembe, apôtre de réveil, LG Beniel, les grands pétroliers, Mopomi, Jo Chongo, Géomètre, la princesse Pauline Djema Chongo, ingénieur Alain Ikulu, Mère Olga, Odon Mpambo, Papa Isaac Mbele na États-Unis d'Amérique. Kalala Mousadi, Véron Walumba, Radio Télévision du Solo, toujours Canodi, Acoustique, Kenesha de Parigo, Ali Demo de Bruxelles, Mère Sophie Mawamba de Parigo, Yabiso, TSV Nabolimonae na Solange, toujours Gou, Canodi, Charlie Kachila, Véron Malumba, le commandant Ibu de Suisse-Irlande, Jean-Paul, Maramo et Souka Watekwa, les grands pétroliers, approche de réveil, LG Beniel, Charlie Kachila, Mwanafomoke Mbango, Maramo, Yeko Souka Wate, Odon Mpambo, les grands dépositaires célèbres, Maman Annie Temo, Kulutu Zambwana Joaquim, Kalala Mousadi. Ah, Maramoyo. N'allez pas moi 2 mois 3 points. PMM Mata Fifarmer Régine Mata, Annie Temo, Mélanie Tanguy, Gabi na Liège, Yabiso Yangoyo. Quel est Tolebino quoi? Jesus, tu és a minha esperança. Jesus, tu és a minha alegria. Não me deixa andar sozinho. Joyeux anniversaire. Não me deixa Yayo maman, neste mundo. au Sarapodes Gazaladi. Maman Adeline Tanguy. Ai Jesus, eu sei. Mélanie Tanguy, Cabine à Liège. Bah, joyeux anniversaire.
Merci Nabandeko oyo bozali kolanda biso na www radio télévision lisolo na masolo oyo libala bosembo pe na pesi ba bon anniversaire na ngai na mama Adeline Tangi joyeux yo vraiment que ba bon anniversaire et witi epaya ye mei oyo muto pesa donc po ya zala bien vraiment mama na ngai yango wana nzambe apesa yo pe mikolo mingi o umela na kati na mokili oyo mpamba te soki DSV akoma kosepela boy po yo sala ye asepelaka sans plus tarder na koleka na lombango epai ya HM au carré na meka kopesa ye maloba ye aiba kokumba yenda tokokende na ngambo nini mama na biso igete eboto papa na biso diana sulufutu de vous pertal vraiment bandeko balandi la 3 fois W radio lisolo obosobwa elobeli ezali bongo mama na bino HM au carré igete mokonza ba mama TGV Thalys double vitesse taille acoustique général la reine nanzela ya masini nde esimba mi pe ekambami na yeme ikolo bampema diana sulufutu de vous pertal motema ya mère Solange sans plus tarder lelo ezali mokolo monene oyo tokopasola temi kitoko na émission libala bosembo eko kamba na mama na bino igeti mokonza ba mama elongo na mama ani motema ya papa Joachim Zambwana na bosani te mama na bino mama mise ye asa na biso na nzela ya singa tokopasola poke na ba auditeur na ba auditrice so bokolanda biso tolobi line ezali ya kofungwama benga o kote la biso na likambo oyo ekweleli biso na émission libala bosembo sans plus tarder na pesi bambote be na égide des andame papa na biso Diedos Mandamawa privé papa na biso Tambo bambote bele na leki na kopesa papa na biso Odon Pambu mosai na nzambi bambote bele na bosali te papa Roger Kashama bambote bele mama Antoinette papa na biso Joachim Zambwana maman na biso Clarisse Akwala la prophétesse Anne Bibi maman na biso Anne papa na biso maman na biso Feza Bolimbisi bambote ebele na pesi bambote ebele na papa na biso Muzadi Kala la papa Véron Mwalumba papa Jean-Pierre motema ya maman Françoise Itwa bambote ebele papa na biso Mbala Komi na bosani yote papa Isaac Mbele pe papa na biso na kombo ya JP Ukanda bambote ebele papi bisikita na mboka ya Irlande bambote ebele papa na biso papi pe papa na biso Koko dia Nzombo na bosani yote bambote ebele mama Clarisse Akwala Kongo alenga mwana fumuki mbangu na bosani yote papa na biso Véron Mwalumba motema mama Pélagie Mondele na bosani yote sans plus tarder tem na biso toko niata pe toko pasola ya pokwa mwalelo ezali bongo likambo ya kotinda mbongo na kati ya ba famille to remarquer na kata cheme ya libala mbilinga mbilenge koti pone ete mwasi na mbali babalani bazanda kumoko me poto ede ba famille na biso e bandi kopesa ba trouble na kati ya ndako musu bazali kosala yango na injustice tanga musu mwasi ya kotinda bele pa na bango tanga musu mobala kotinda bele pa na bango eza kopesa mwa nyungu yambo ya kokota na bosinda kopasola teme na pesi maloba na mama na biso ani motema ya papa Zamba na Joachim ye a se présenter boyoka ye eboto mama vous la parole. Ok, merci mama egete na ndengo pesi nga maloba oyo mama ani mama activiste ani boye bien mwasi ya papa Joachim Zambwana motema ya papa Joachim donc ngai eyo nazo pesa watu nyonso mbote papa DSV na molonga na ye mama Solange na pesi bino mbote mingi na lingi bino mingi nazo pesa pe mama Akwara mbote mingi nzambe apambola bino nyonso kunepi papa Isaac Mbele pe na pesi mbote na papa Muzadi et puis na mama Mizesus na pesi mbote mingi papa Vero pe na bosante na balandi nyonso bazali kona na biso na pesi bino mbote mingi pe na lingi bino mingi nzambe a continue ko batela bino lelo ndenge mama igeta uti koloba tozolo bela libala ya 50-50 oyo to bengi molimo ya ngai bamususu oyo ya ngai mobala koloba oyo ya ngai mwasa koloba oyo ya ngai donc lelo yango to koniata lelo oyo donc ba mama bofungola matoyi bien boyoka biso lelo oyo donc msea lelo ezali ya ba mama penza po biso penza tokoloba oyo ebomba mama tokobimbisa yango tozoloba libala ya 50-50 molimo ya ngai oyo epanzi mabala epanzi ba famille epanzi makambo ebele na mokili oyo
pona ni tolingi kolobela ngo pona ni tolingi makambo oyo esila ezali malamu te ekaboli penza ba famille pona ni ba demande ya demande familiale ekoya ba 50 kote na kati ba salaire ya papa azoya na salaire na ye mama pe azoya na salaire na ye nyonso wana ezokopesa ba désordre pona ni ba 50 kote na kati kotia ba mususu bambongo mususu azoya na ba business ba faire papa azoya na oya ye mama azoya na il faut bana papa kosi combien mama akosi combien ba compte bancaire sus faut bana ba carte ya banque nyonso fezala papa aye ban combien azana ngo ba compte ba carte ya banque nyonso faut bana mama oya ye nango emona ni papa oya donc ezana secret ke papa ya ye amona ka mama te mama pe ya amona ka papa te nyonso tolingi biloko wana te et peut contrôle ya ba dépense pe ba dépense neti ya minene oya mike te oke ne osomba bombo na nyonso tokolobela wana te metozolobela ba dépense oya minene oyo ezake neti ba facture faut kofuta ba facture faut kosomba ba biloko minene nyonso wana foto fo nyonso wana eyebana donc yango tokoniata lelo oyo mpona nini tolingi bakime eza na bandako na biso tolikoko ba mabala na biso mpona makambo ya 50-50 wana te eza malamu te kotina mbongo na Afrique bawese nini nyonso epanti mabala mususu akotina mbongo na wese nini na mayele mama ayebi te papa ayebi te nyonso wana eza malamu te nde tobengi 50-50 molimo ngai yango tokoniata lelo siko oyo nazongisi malobe pa na bino kuna kitoko solo mama na biso ani motema ya papa Joachim Zambwana molimo ya ngai sans plus tarder toleki na mama na biso mise se présenter ba yoka pamba te to kota na bozindo ya ko pasola thème na biso ya poko malilo e boto mama ya sola vous la parole e boto na balandi nyonso bakoti na radio lisolo na poko ya lelo tozala bino na lisolo na mama Ani motema ya papa Zambwana na mère TGV WTC ole mokaloba nga naza mama mise nazala na Bruxelles na Belgique donc bambote na bino ebele tolanda lisolo nazongisi maloba eboto mama na biso mise bandeko balandisila 3 fois W radio lisolo boyoki ndenge bandeko na ngai ba mama na ngai ba mama ya bwana ba mama sage mama Ani motema papa Zambwana mama mise la servante de Dieu à se présenter bolandi bango toko pasola pokwa na pokwa mwalelo teme wana to pesa bino likambo na kotinda mbongo molimo na ngai bokolanda ba développement na biso to lobi za ya kufungwama et si ko comprendre malamu te toza na moi implice ya ko compléter na ba idée na biso ozali les bienvenus benga na 3 fois www.radiolisolo.com toko yamba yo pe okosala intervention kitoko sans plus tarder to continue bozindo ba développement ya thème na biso to lobi likambo ya kotinda mbongo na bamboka na biso so diza na Angola to na Kinshasa eza kopesa mbonge na kati ya mabala to remarquer batata ebele baza na injustice na likambo wana okomona papa bingisi mwasi mikina poto tango mwasi akomi aye na tike na ye alingia konza mama na nyonso tout cela veut dire mwasi aza na valeur te liboso na ye famille ya mwasi aza na valeur te liboso na ye okomona zova na mwasi bafutaka ye na mwasi na bana mais ba injustice pour atinda mbongo pa ya famille ya mwasi okoka ba 100 euros ba 150 jamais ça comme on a 300 mais pas na bango ba 500 ba 400 pourquoi différence en ndengwa zali ko arriver na kati ya mabota na biso est-ce que famille ya mwasi bazana monoko kolia te est-ce que la famille ya mwasi bazana dépense te c'est question pour na papa oyo bazali libanda na kati ya 3 chemins sans plus tarder na lekina ko pesa maloba na mama nanga Ani développer na ngambo ya papa oya injustice bakotinda ka mbongo kake pai na bango ebele kaya ba mama mukie e boto mama Ani ya vous la parole. Ok, merci mingi mama Egeti na ndengo pesi nga maloba ndenge nkato uti koloba tozo ba ngama 50-50 molima ngai nikoloba oya ngai papa koloba oya ngai oyo voiture na ngai mama koloba ne ndako eza ngai po eza na kombo na ngai yango tosolo bela lelo oyo pona oyo tokoniata lelo oyo ezali neti décision ya kotinda mbongo ya 50-50 fo euta na mwasi na mobali donc couple faut ba décider que ba cadeau tokotinda na Afrique faut tosala boy mama na papa na mama faut vendre ensemble bozui décision que bosala tokotinda mbongo support na famille que tokosala boy mutu moko papa moko kati na bino aloba te ke asala makamna kinso ko asate ngai chef andako ngama na koloba boy eza bongo te
toyebi ke bapapa baza bachef andako me na ntango eza ke bolingo osala kosala likambo neti botinda bakado na afrique oyo bino mibale bodeside ke afrique te moto esenge me bino mwasi na mobali bodeside botinda ambala oyo tomoni mpe totinda mbongo kala nga namoni fo totinda ta mwa mbongo na mboka epa bandeko alo mwasi na mobali fo bovanda elongo bolobi nga namoni fo totinda mbongo na ngambo na yo totia ata 50 na ngambo na ngai mpe totia 50 nde bongo boyokani bosali yango papa pe alobi wi na ndenge olobi penda tosala kaka bongo bozwi bodeside bondimi botindi mbongo wana mbongo yango mpe kosala obe mama ake atindi na kombo na ye famille yango badi bakomona mbongo mwasi semeki na biso moto atindi yango me bayebi ke mwasi na badi bayokanaki po papa pe abengaki bandeko na alobi ke tozotinda ota mbongo ezoya boye donc décision fo bozwa yango pena ensemble eza te mutu moko alobi yo te nga na ndimi te bosala boye te pa na nga totinda $100 kuna yo pa na yo tinda 50 popa na nga kote na nga eza pauvre mingi kote na yo bangonaka clair wana eza malamu te donc mwasi na mobali fo boyokana bozwi mbongo olobi tokotinda soki bokotinda 20 ngambo kuna 20 ngambo mosusu 20 nde bozobalanse makambo ekotambola na ndenga malamu soki bolobi ke botinda bosala afrique kuna bayebi ata ondenge bino moko bozozwila awa te bango bazomonaka bino botindi mbongo donc balance fo emonana nde bongo soki demande wuti na afrique neti kaya maladie ou bien kaya libala ou bien kaya liwa ou bien anniversaire donc wana bokosabokova ekomi susu makama 50-50 te pona nini tozwa kaya maladie ou bien ngambo ya yo mwasi ou bien ndeko na yo azobela ou bien mama na yo azobela mobali na yo te mutazo mama ya mobali na yo te mutazobela eza yo mama ngambo na yo mutu azobela ndo wana makama 50-50 ekoki kozala te nde wana botali na ndenge nini bozozwila ezwili na bino boyebi lokola ngambo na ngamba kingandi azobela tika tozwa ta mwa sa moko boye totinda po moto azwa mwa traitement se ndenge mo peka na kaya libala lisusu makama 50-50 na kaya libala ekokozala te po demande wande wuti na afrique ke ndeko azobala ndeko na nga azobala ubie ndeko mbala nga azobala nde wana boyokani mwasi na mobali ke lokola kingandi azobala nga namoni na fimwa tokola tofuti bafacture puis kolia na biso si tosali deja mwa ndambo etikali tika tosunga ndeko azobala totindi mbongo wana likamba 50-50 kokozala te kaya ya liwa mpe ndenge moko kaka ezala liwa yango eye kote ya papa to kote ya mama makamba 50-50 kokozala te donc boyokani bozwika mwa som moko boyokani monta oyo botindi mpona liwa nde bongo esalamaka bien nazongisi malobe pa na yo mama Igete ya solo mama na biso ani oniati vraiment na ndenge ozali kodevelope na teme na biso likambo ya kotinda mbongo lisungi na kati ya bafamille na biso tutale tokoloba ete bapapa mosusu baza na injustice alingi akonza mama ça veut dire mbongo ezala ebele pai na bango pai ya bamama moke toke na motuna eske misala bamama tosalaka bandeko balandisila 3 fois W radio lisolo mwasi akolamuka na 6 heures atonga bandi konettoye toilette douche makambutu azali kosala mosala wana soki tokenda bandeko na biso loposo pembe tobengi bamindele okomona salaire oyo mama akotouche na 1 mois ya nettoyage azali kosala na kati na ndako na yo me na kati ya sheme ya libala mibali bazali koyeba valeur na yango te okomona mwasi asalaka te mobali asalaka me po famille na ye ezwa nefiske 300 euros eza matata papa azali kosabote ntango mosusu akopesa te azali kokipe te me azoyeba te ke mwasi waza na kati ya ndako mosala asalelaka ye soki asalango mpe ya mondele akozwa plus ke salaire oyo ye papa mama na biso ni mize ni ate sika wana talisa bapapa pasi na biso bamama oyo tomonaka me bapapa ebele bali kosabote bafamille na biso okomona bainjustice live lokola ye abetaka kayo mama mize aye na mbongo na kati na ndako epai na bango 400 epai na yo mwasi 200 or mpona nipo ya mwasi ekende 200 eloko nini esali ke yo pesa kuna 400 pete tolingi koyeba réponse ya bapapa bazali kolanda biso tolobi lini ezali ya kofungwa eboto mama mize à vous la parole ya solo ni ata poke mama. Oui, mama Zambwa na mbote na yo mama na ngai mama Ani
Mama nazo peso merci po ndengo pesa ka biso papa to so la kana to zwa ka mingi mama nanga. Na uti pe ko zwa mingi pa na yo ba bizu mama longonya makasi. Merci mingi. Mama likambo yo uti koloba to kabola ndambu ndamu na ko zwa mama iget na ko zwa oya biso na sima na banana mama ani ha. Mama nangai eloko epesaka ba problème na kati ya bokaboli ya mbongo mingi ezali nature ya libala oyo bato bafandi. Nalobi bongo pona nini? Papa auti kozwa mama baka mingi oyo efandi awa la majorité ezali papa auti kozwa mama na Afrique. Papa yaki abendi mama babiloko moko bongo be baye ensemble bamakama ndenge wana. Papa lingi que quelque part mama afuta ye mbongo ya avion oyo ye afutelaki ye, mais papa yo bengisaki mama tant que mwasi oyo ya yo olingi azala pembeni na yo akufuta yo nini oyo akomi na ndako ekomi ngami na bengisa yo kanga monoko mbongo eza yanga boye na boye. Ba parents na biso na Kisasa mingi na génération na biso na zoloba mama na biso baza kosala te, bazalaki mosala bango ezalaki koéduquer bana pe ko gérer ndako. C'était tout un travail yaka kotuna na mondele na yebite na mboka bino biso bofandi biso na mboka na biso. La femme au foyer ezali titre ya mwasi azalaka na ndako. La femme au foyer ezali mama oyo agéraka ndako na bana, éducation ya bana babengaka ye la femme au foyer. Moi mobali oyo asalaka bafutaka ye pe mbongo mpona molonga nini na yo afandaka na ndako agéraka ndako na ye pe atalaka bana na ye. Eza mosala monene, mosala ya liboso nzambe apesa biso yango wana. Papa yo zo minimiser mama po yo salaka ye asalaka te zo banda ndenge nini. Et ta oyo azo lekisala ko éduquer le yo bana za ko éduquer bana na yo zo kolisa bango azo pesa bolinga azo pesa temps na ye nyonso tu akotala ndako na yo boye na bazo gérer makambo na yo. Papa na ngande ino ko considérer le ko wana te. Pourtant oyake oluka mosana ndako muta komi aide ménagère ne mama oyigeta uti koloba bakofuta ye siko tango mama azo sala yo pe ozo sala mbongo na bino normalement mbongo nyonso ndenge bobujaka awa na bapoto nde tofani mama ani ezalaka toujours moitié hein. Mabala moko to kokuta o mbongo mobali esalaka boye non nyonso ya ensemble po soki moto moko te azali capable na côté na ye moko akokisa makambo na ye nyonso impossible ezalaka te ou ezalaka ya ba sacrifice moko basalaka eza mwa passe okuta papa mikokela na nyonso tout banda du 1er janvier na 31 décembre akokaka makambo eza mwa passe. C'est pas parce que baza la volonté wana te non, eza ne ba circonstance bakuti na poto awande na bamikili autre fande do salaka ndengi wana etango bati yango katikati bozoyeba ke non bafamille na bino pe bazozela bosunga bango na ndenge na bino bokokela kosunga na lobi te ke po ezali ya musu atindaka po atinda po alakisa mobali na ye ke ye pe azosala azwaka mbongo bien mobali azolakisa mwasi ngai pe non famille ya mwasi na ntango bokomi nzoto moko eza famille na yo propre. Famille ya mobali ntango bokomi libala nzoto moko eza famille na yo propre. Okoko kabola te ke famille na yo non po soki ndenge ntango okende kobala yo pesaki mbongo pourquoi soki bamonaka clair non eza bongo te eza geste bozosala po satisfaire bango bosungi bango pe quelque part boyebi te mbongo lekende kosunga nani ta mosusu bango pe kuna bapesaka mwa moto moko aza na problème boyebi te boyebi mbongo situation ke lokutela bango kuna te bato bafana na Kisasa bazana ba problème ya ndenge na ndenge ta mosusu mbongo ne kuti likambo moko elekeli bango oyo bango bino boloba bozo benga wana bamona clair eleki. Donc il a fallu que tout le monde wana so te pa na bino ke kosunga bango le wana omoni ke bosali mwa action moko kitoko. Mais ba papa mingi balingi ko considérer te mama na kati ya ndako po yo pesaka ye mbongo o ba papa nanga pardon na bino potna mosala yo salaka soki mosala no yali déclarer mosala wana mbongo ya mama pesa na kati wana mbongo mosusu okuta okokoma na montant oyo ganyaka te soko zaki na mama na ndako te montant et matima moke po ozala mama na ndako azobotelo bana mais afana na ndako aza ko gérer le bana pota mususu koya yaki abani malamongo ko bota azuta ya ko se former te azuta ke ngoluka mosala te azuta ya ko yeba langue te nde siko ba situation wa mama bafanda mama la zongi sito na mama egeto toko basima.
ya solo mama na biso mise opasoli poke kitoko sili konyata na moni bandeko na biso bakoteli biso ebele na nzela zinga papa na biso Isaac Mbele odon pambu mosali na nzambe elongo na papa na biso Manda Mawa sans plus tarder ali kombe na papa na biso DSV koloba mpema ya uti kosenga maloba papa na biso olandi ba développement ya ba mama injustice na biso ba papa oli kotinda mbongo pa na bino ebele ya ba mama moke ade papa ya ba mama ba kozwa te ba injustice musu parana tindaka ba mama deux fois et pas la bango chaque mois ceux qui ba bengiye mama na ngasa maladi tata ya ngasa maladi wana lengi banga ba volant akena westeri no 10 chiffres atindi moi ça ba ke bamba papa mais yo tindi mbongo kanga mundoko na yo pona mama na ngai na ko boma mutu e ko bi pa famille moi si di de buyaka pe yo so ba bengi ka kuna oye pa ya mobali pourquoi balanga nde wana DSV e boto afu la parole ya solo e boto mama na biso igete mokonzi ya ba mama elongo na mama Ani Temo na banzi ba mama mibale complicité o bango baye na ngo na kati na radio lisolo na banzi bazange loko wana te lelo to mekana ko développer lelo mama na biso Ani Ntemo lelo akomi koloba ke 50-50 pe alandi bizaleli ya mama na biso igeti na ebite soki ngungi to nyama nini ezwi bango pamba te basi oyo mibale soki bazalaki na kati na Kinshasa eke mbuta zambwa nazalaki na Kinshasa ou bien mama igeti pe na Kinshasa na mibali na bango bazalaki na monoko ya kofiotola soit koloba ete na 50-50 na banzeli ngai kozala bongo te ezali poto oyo esali basi boye bakoma ko oblige mibali ke non 50-50 na banzi bandeko poto ebebisi ba mama pe bele ebebisi pe mibali bele soki ezalaki na Kinshasa na ndimi te papa na biso ezaki kulutu na biso azali wana na ndimi te ba mama mibale bakoka koloba ke 50-50 tindeli mama no boye tindela pe mama na nga boye na banzi balinga kokanga maboko na bango bazela mobali asala parce que autorité za pa ya mobali mais lokola baye na poto bapesi liberté na basi poto ezali basi bakomi kozwa bango soit bengana mobali tikala bapesaka yo mbongo basi batelemi oyebi émission oyo ezali émission moko ya moboku ya munene mpamba te soki tolobi nano to banda nano yo mama avant oya awa na poto oyaki yo moko na poto ou bien mobali mutabengisaki yo soki bokutana na poto bokutana awa eza procédure mosusu mobali abengisa yo oye awa na poto eza procédure mosusu mutu oyo babengisi ye aye na poto alors mobali alingi po abengisa leki na ye moitionnel falo ba 50-50 il faut bengisa pena oyo nga lokolo lingi oyo yo mais bandeko eza na baka oyo mususu tokoki koloba nano oyo basi oyo balingi komema basi na kati na kobunga soit na kati na komonisa clair mobali abengisi yo oye poto alors mobali po abengisa leki ne yo telemi kolobi ke non ngana yo 50-50 obengisi leki na yo obengisi ya ngai bandeko boyebaka te lolenge ya bato bayelaka poto misusu ya poto na mbongo oyo ya famille na ye malgré eloka liboso ifala abengisa leki na ye mais abengisi nanu yo mwasi epesi nanu mobulu na famille na ye alors siko po abengisa leki na ye yo il faut obliger 50-50 alors wana pe tokei na kote mususu likambu ya 50-50 oyo bamama oyo mibale baye na yango pona kotia tembe na mibali likambu ya 50-50 mama lelo bamama ebele makambo oyo kwei bandeko bokanga yango eza très important mobali azali congolais mwasi azali angolaise aza na famille na ye congolais aza na famille na ye alors lokola bolobi ke kotinda mbongo 50-50 wana mwasi alobi te na kine 50 ekoki kosala na yango likambo 50 bien 100 ekosala na yango likambo mais na Angola 100 euro eza na yango eloko pamba donc na biso il faut tinda 300 po epesa lokola neti 50 euro oyo tindaki na Kinshasa vie angolaise a passé alors bandeko est-ce que beaucoup pesa na Angola 200
po vi na bango ezali passe eza trop cher na kini bopesa 50 wana pe moto na moto fei na big asimba na leki ou bien bokopesa 50-50 wana boko développer na bandeko bozali makambo ya kotinda mbongo 50-50 na mwasi na mobali ezali makambo moko mobulu oyo bandeko baye na émission oyo mwasi oyo azali na bandeko na ye 5 awa na poto na ye 6 baza na bandeko na bango na kati na Kinshasa. Alors mobali azali angolais aza na famille na ye na kati na Angola sikoyo ekomi boye mwasi soki muke mama leki ya mwasi to noko ya mwasi ou bien yaya mwasi ya beli ba yaya wana 5 wana ba bengi leki na bango ou bien yaya na bango keno boya to sangisa mbongo parce que matata mwasi aza kobela ou bien mama leki aza hospitalisé ndeko wana na mwasi ne moko oyo azanga ndeko na poto azui bakotia combien o bakotia 100 ye azui 100 na ye atindi asangisi na oya 5 ndeko epesi 600 po batindela mama leki na bino aza na hôpital. Alors mutuna pezali abongo oya yesu ki mama leki na ye pe abeli na Angola ye pe akoyebisa yo oyebisa bandeko no ya mwasi parce que ba contribuer pe 100 ba pesa yo koma 600 po yo potindela mama leki na yo ou bien yo moko kaka muto ko bimisa 100 € po pesa poza na oza loboko moko mais na bango bazali ko sangisa 6 personnes batindi 600 €. Mais yo siko lokolo sa loboko moko mama leki abeli donc il faut bimisa 100 €. Est-ce que bande kona pe bako ko sangisa te lokola yo sangisa kana ba mama leki na bango na batata mwasi na bango na bantekolo na bango soki bambongo a classe mais na oya yo bako sangisa to bako sangisa te soki bako sangisa wana to koyeba ke ba mama ba na histoire moko ya bien ya 50-50 to pesa parce que mabala mingi na kati na poto ezali kokufa na ba problème wana côté oya mwasi baza ko aider moto abela basengi koto bapesi mais moto wana za ye moko alors ye pe mama leki abeli est-ce que so ba ABC leki ya mwasi ou bien petit frère ya mwasi ou bien grande sœur ya mwasi que non leki ya mobile na nga abeli ye pa tindaki na oyo ya tata mwasi na biso bino pe bo sangisa mbongo bo pesa po ye pa pesa ya tata mwasi ne est-ce que bato wana bako pesa ou bien kaka yo mobile ozali obligé il faut contribuer na bandeko na yo wana pe ezali devoir à domicile soki pe to kolobango lelo ou bien tokende ko sala nano na ndako toyebite mama na biso igeti pe mama ani ntemo na tikeli bino likolo mesa bino ba mama mayele toyeba ko pasola mpoke po émission o ezali ya motuya eboto Eboto papa na biso diana sulu futu de vous pertale tolandi vraiment intervention ya papa na biso diana papa lobi ete mobali ya bengisi yo oye awa olingo konza tala mabe na yo mama bozali 5 na poto papa yo soko futaki tike ezali po ete mwasa ya rejoindre yo akomi pazo sa mosana yali libala kosepelisa na chambre kolambela yo konetoye toilette kosala makambo tu na ndako asa kosala ebongo nombwe na bango na mikina poto etali nini yo kosunga mwasi na yo ndenge singe mobali libala asunga yo kotate ke te boza 3 wa boko tade sali te yo bimisa na mbongo ya yo pamba te to moni catastrophe na intervention de STV to leki ko pesa maloba na papa na biso manda mawa so zali ko landa biso eboto papa compléter na papa de STV ko loba pamba te apandi lo biete yo babala yo ye na mikina poto ebongo yango e ko pekte yo sunga mama eboto afu la parole ya solo papa ya solo mama so DSV bambote mingi na mutu ya boyena yango oyo vraiment eza sujet moko oyo nga vraiment na lobarango eza makambo esalamaka na bafamille ya biso babola yango nomona nga lelo nakoma na habitude ke na kopesaka mi baconseil ke non soko olingi ozala bete kokenda kokota na bafamille baza na bapasi te parce que bafamille deja baza na bapasi na bango yo kokosilisa yango te mondi biso toza deja na poto awa ya célibataire olingo ozwa mwasi otie na ndako fo luka mwasi oyo aza nanu bapasi nanu eza nanu mingi te
parce que juste au moi sur oyo yebi ki no so wuti aye poto ba passe si fois si ça faille mobimba okoma ba nkoko so oyo lelo obozana yango ngai na koloba boye omoni awa na poto moi si mobali tout aza na salaire biso tout ntole ezala osala te oza na salaire na yo donc je crois que na yebi so comme que mobali akomi kokanga mwasi atindika mbongo na famille na ye na compte na ye wana eza mabe mais so comme que mwasi akomi oblige mobali afuta ye mbongo po atinda na famille na ye wana peza mabe parce que ngango zo ndakisa nanu nga naza na mumia muzungu na parler awa soki na paye yanga parler na paye ba facture so na otina 1000 na famille na nga ye kuna zata asa ko yisa sege parler futa maki ba silence futa mi et c'est ça problème na yo donc ils ont dit mo pena biso nek toza awa so na mwasi na soki asalaka bien asalaka te donc ça veut que salaire ne zalaka parce que awa mutu azwaka mbongo so pour salaka te ba ko pesa mwa mbongo na yo oyo no vivre nango donc na kati ya mbongo no wana on s'organise ti opesa na famille na yo mais soki le mobali alingi a satisfaire yo wana comme siko obligé à motema ya mobali mais gars c'est obligation te ngai na ki ko balo na kisasa na ye na yo awa ke non poto sala ya biso famille biso mibale tant muso to occupé ba famille na biso kuna bongo bano tozo bota awa na occupé bango mama c'est ça le problème donc je pense que biso mibali na mwasi ndengi sujet utayo koleka liboso ya sujet na awa eza pepe ba masolo mo ki no fo boyoka na kacha libota eza pepe eza teke yanke bimla yanke non soki yo mwasi koma ke non poto yebi basi so ba ya awa na poto déjà parti à famille kuna ya kino zo so kino awa zo kene poto ko bosa tongo koma kuna do fosa to bengisa ndeko na mobala awa o tiki umwe be mwasi pa komi awa na mikili yo ya ko bengisa kino asunga ndongo so banana ke mwasa ko sunga yo famille banini mais akomi ko obligé que non na tikiki na kuna il faut aya mobali po muna donc aza esprit faible pe pata lengi aleti ayoko tabanyongo na ba banki banini abengisa bale ombo na pa pe 3 mois bale mo sud bale kufi baf akene côté mususu yo tikela na kufuta na banyongo wana oyo defaki déjà pona to mona ngo ba makambo ale leke bele awa to moni yango ebele mama yango na ngala pesa kanda kisaka ke non ezali passe na biso oyo to bala na ba famille ba bola ok bala mwasi mo ja ba souffre ka déjà bandakala ezali dépasse mais so okuta ba famille oyo ja ba ja poser socialement ba problème ezala kate o tinda na mona ngo tina ba famille ngo pe tozana bango to fana na bango awo o mona basana bango bien makambo kuna kini kuna a ko déranger te ka mutu na penser na mo ka ebine na ko sala kuna donc je crois que na ko suki ça que non ce n'est pas une obligation il faut mobali a obligé mwasi que il faut tina rambongo pa na bino ou bien mwasi a obligé mobali pour mwasi pas na mbongo na ezala sala kate azana mbongo na ye mo ka s'arranger que papa na mbongo na nga oyo na yebi ne fona sunga kuna famille na biso mais ce que mobali akomi ko kanga ye ba droit na ye on dit to comme na angle mususu donc je crois na ebité ba idée ba ndeko pe ba koya ba ko pesa to bagisa mais biso ba ito bala na famille ba bola eza moi passe mingi po to na résoudre situation oyo e boto mama e boto papa na biso diedo se mandama wana intervention no biete ba bali na famille ba bola nde batungisaka bango likambo na ko libale talaka ba bola te papa eza na famille ba zui esengeli bango na participation ya manda mawa papa na biso to na nde intervention no biete yo moi c'est obligatoire obligé nga sunga famille na yo mais papa moi so yo zali ko stepela na ye o zali ko lambela o matesu kitoko auti na famille nini zali ko biso benesha kanga bebe na sika zali po matie ezali ko songela biso wa makele ya bebe na biso benesha katovike olimbisi po matie bebe peza ali ko anime miso di bala bosembo olimbisi papa na biso mandama wa mwasi aza kolambela o kitoko solo yo lobi te eza obligatoire te famille oyo etali ngai te mwasi nini akosepela akobinisa yo kitoko solo akolambela yo mama na akobela bengi yo lobi yo eza obligatoire te eske motema mama ekosepela tala somo na likambo toleki kopesa maloba na papa Isaac Mbele olandi interesa papa so mandamawa alobi baoyo basengaka na famille ya babola nga lokola na bala nga na famille ya bazwi makambo wana ezalaka te
oh est-ce que soko ba na famille riche ba komona 200 € na yote e boto papa Isaac a vous la parole iya solo paso la poke. Oh merci mingi mama Iget ba mama nyos tout ozana bangwa na wotanga ba kombote bango ba yebi ba si totangangi ba kombo na ba papa nyos bazalia ba mbote na bino boyende ko panza biso awa lelo po o ezali ne kafu ya makambo DSV asa nyataki deja a lobi makambo nyonso tout ngana zokende na sens mutu bandeko before to salisa pe bandeko na biso na bazala pe autonome et on a zolo bana na sérieux na makambo na zolo bande baloba epa na biso am serious batwa na bazonyo ko na biso na ba makambo na bango zo cha biso ba potopoto na ba mabala na biso awa. Est-ce que couleur ya mbongo ya makambo biso to mona ka bango ba yebi yango soki to yebi si batwa na misala o biso to sala kana ba poto awa se bakolo bana biso to za mboma batu nyonso oyo basenga kabiso balobi o mama leki papa kulu tout ça ba histoire muntu na mutu forma ka histoire na ndenge na ye na mboko wana soki to betri ata mutu moko li solo ya ndenge misala to salaka awa na mboko oyo bakolo ba d'abord biso nyonso ndenge to za boye ba considérer biso to za mboma soko yebisi yeke mwasi na ngana zalaka na ye oyo bozo senga mbongo wana akende kusukula ba homme de veillard ba mama wana ba pwana ba sumba kempe partout mama wana akende kusukula ba nyeye ya batata wana mutu wana vraiment akondima ke to sala kamisala wana ibi miami bale ya kubakisa na wana parmi biso nyonso ndenge to zali awa mon côté je crois bien que mamsusu bazali to zana misala ba bureau était ya monde to sala ka mama to sala ka mama sekte na ndenge to sala makamsusu na tolobaka pe makambo ba sexe awa misala ya makasi ndenge to sala misala makasi penza boye toko sala pe ba sexe du 1er au 30 ou bien banda lundi ti samedi na basi na biso vraiment d'abord to zana passe ndenge to za boye to zana passe ya kusaka na tena misala mieux vaut tout conscientiser na batwana makambo d'abord ya 50-50 zobe melende wande Montre ça l'anniversaire qu'on a au Congo, il faut tout 50 comme les Nanga Saragi anniversaire, Gana Tini 50 ou 50. Bilo quoi ils ont place na à 50-50 te. Ba problème ya kakuna na ndenge sengeli. Ya liboso il faut boyo kanena na kati anda ko to banda makambo ba 50-50. Les autres mais na mboka nini. Tout ça na ba facture belé ya kosala ba assurance ya bana ya biso moko ya ko bongisa ndenge to ko kola to ko vanda wapi to banda nanu ko chena mutu na biso na ba makelele mususu ya ba 50-50 mbato bazana na Congo kuna non eloko ya liboso nga na koloba awa ezali boyoka nanu liboso na kati ya ndako ndeto ye bandenge nini to ko kosalisa ba atume ya koloba ke po lelo ngai kote na nga papa bana salisa ki batu boyo yope mais soki kote na nga papa na za suna mutu te côté nanga suko 50-50 kubimate il faut 50 bébé la kubimaka kuna epa na bino non il faut boyokani toyeba misala to salaka d'abord ils ont kusufiri biso na ndako awa to ils ont kusufiri biso te poto banda ko raisonner makamba ba 50 kuna ba to na baza bien nani parmi biso ndeko to zalia so moni photo yuti na Congo kuna mama na yo mama kuruta zana lipapa alaza na kitambala moko kitoko blues moko ya bien alati kuna tala libumu ya bima boy mais azo benga yo pona ko biso kazana nzela na makambo ya ebele ba histoire bazo ko inventer kuna banda ko bela bakufa kate bazaka ka tozo bela wa azo bela boy de façon que asali kelemba o ya awa o ya kuna asangisi akomisi makambo ebele non makambo 50-50 e banda nanu te pour monta au sala anniversaire mwana silisi classe mwana sali boye non et non esengeli toza nanu ya kokoka nanu awa simande to banda koyeba ndenge nini to ko salisa mutu sena compte ya problème we esengeli to intervenir wana na pesi nanu na suki nanu wana mais DSV alobaki nyonso to esengela ki koloba na zongi sana malobo po bato bazali ebele boboto kitoko mingi kitoko solo papa na biso Isaac Mbele koba kozana na biso na nzela ya singa toleki komona mama na biso Clarisse Kwala mama na biso akotela ki biso mama na biso Clarisse Kwala Olandi émission ya pokwa mwalelo likambo ya kotinda mbongo ya koyede ba famille na Kinshasa ekotisi zunguluke injustice na kata chemin ya libala tozana ngambo ya papa mibali mingi babetaka bakara na famille ya mwasi soko moni atindi 50 loba inane elekaki atindaki te ebonga yoki soni atindi sakwa mama kwalo ko sisa maloba etali yete mayoka na ngambo na bango ke o mama azako bela mama kwala mukola yo na bara soki oko lamba semule zangi soup lamba yembongo fo kende pona ni nesisa ndi mwana kate ba foyer e boto mama Clarisse Kwala asoka poke ya solo malobomboka yo
ya solo mama na ngai get na pesi mbote kuna na pesi mama ni mbote na moni papa Odonwa na pesi mbote na papa Monda ngana ko babo vraiment ngana ko kota na dimension o ya papa de na papa Isaac tango mutabalaka aye atiki famille na ye aye na katendaka dibala alakisi bolingo na ye pa ya mobali e bango mibale bakosala makambo na vision ya bango mibale maintenant ntango nga na bali famille ya mobali te na bali mobali pa bali famille na ngai te nga nde na bali mobali wana pa bali ngai donc tokovanda na poto soki tokovanda na poto ngai nakovanda par rapport ya loi ya poto nakovanda par rapport ya loi ya Afrique te soki na Afrique a Congo Brazzaville kuna ba loi ezalaka te etali ngai te nga nakotala ba loi oyo ya Allemagne nga navanda na mobali wana maintenant ba loi wana elobi ndenge nini ntango nga nasalaka te nakovanda kaka na social maintenant ngai nakoyebisa soki nazwi likambo nakoyebisa ke ngai navandaka na nga na social ngai nasali social na bino te ngai nazali social na bino te parce que na ndenge nga nazwaka na social awa na mobali na nga na bana na nga ekoki ndenge wana parce que vie ya awa eza ndenge mosusu maintenant eloko nini mbongo na kosenga ya famille na nga eya kobebisa libala na ngai eyi kosala nini wana parce nga na bali na nga famille wana te nga na bali na kati ya famille wana me na bali famille wana te me eloko nini nga na poto awa famille libala na nga ekomi kobeba mpona 50-50 eloko ngo nini nga na mwana nga te soit yo yebi définition ya libala te parce que libala ezali kozala ozala relier lisusu na famille na yo te okomi siko na famille na yo moko mentalité ya kosalaka ke biso moko bata poto tolakisaka bato ya Afrique ke biso atosi tokoka ni yango papa Isaac awuti koloba ezali nde biso moto ya poto awa boye tosala ke bato ya Afrique bakanisaka ke biso atokoka alors que tozali ba esclave donc tozali nani ba esclave a mindele après tozali pe ba esclave a famille na biso moko mendeko nani akobima na kati esclavage wana ezali yo moko ou bien ezali ndeko atika na Afrique kuna yebi na yeba réalité ya poto te akobimisa na kati esclavage wana ezali nde yo moko angwana landi na nga na nzela ya papa Isaac bakama ba 50-50 nga na yebi yango te parce que pasi ezalaka na poto awa boye baparesseux baza na Afrique kuna baza ebele na bafamille mpe ebele wana nga nakoloba nde famille na nga moko parce que nakokoyeba te famille ya moninga mosusu ndenge ezalaka me nayebi ke baparesseux bazali baparesseux wana basaka nini bazelaka nde yo tindela bango mbongo mais soki yo okamati lokola marchandise otindeli bango olobi na bango bon marchandise yango oyo olio nga napesaka toujours mbisi nga yo koyekola ndenge nini balonaka mbisi kamata marchandise oyo tekisa après mbongo wana yo moko okomona quelques mois après ya kobengo lisusu ke mbongo esesili parce que eloko ya koluka pa na yo ezali kaka mbongo mais ntango yo otindeli marchandise wana ezali mbongo te mais nani akomisaka bato wana d'esprit wana nakanisa ezali bato bavandaka na poto nasepeli mingi na émission ya lelo mama Huguette parce que bato bavandaka na poto bazaka na esprit moko boye o bango bakanisaka bakoka alors que bango moko baza na kati ya esclavage c'est ça donc 50-50 ya likambo nini so nga na yebi que famille wana ntango so ezala ngo mpe na besoin mbongo te ezaka lokoso parce que avant nani nga naloba nani 50-50 mbongo yango nakotinda yango mpona nini oyebi ke bato mosusu batindaka mbongo sonke baverifie nani atindi mbongo yango mpe mpona nini ntango so bakokose kaka natindi na ye kaka nga nakoloba kaka boye ndeko omona yo ovandaka no na poto awo osalaka lokola nyama okongola lokola nyama okendaka te akonge te mpona nini ka mbongo nyonso efo tindaka ba 50-50 ya likambo nini yango ya likambo nini politique kuna bango bakosala yango soki bakosala yango bien te etalinga te donc nga sikoyo nakomi moto oyo na alimenteke bato oyo bavanda bango na kati ya paresse kuna natindaka bango bambongo epuis bakomona te ke politique na bango kuna ekobebisa bango ndeko à un moment donné il faut bato ya poto balamuka parce que biso topesaka bato ya Afrique mpe motu makasi nazongisi maloba
ya solo kitoko solo mama na biso Clarisse Akwala koba kozala na biso na nzela ya singa sans plus tarder toleki kopesa papa na biso Odon Pambu maloba nde na nsima na ye tokoleka na papa na biso Mawati bolimbisi vraiment ya mingi papa na biso Odon Pambu olandi ba développement so apoko mwa lelo injustice na kata libala papa Odon Pambu otiki mbongo ebele pai na bino pai mama Nicole baluki meme lipa ya kolia la parole. Merci maman Iguette. Bonsoir Batinyoso, Bazana ligne, papa Isaac, yo maman Iguette, maman Nabiso, maman Annie, na pesi mbote mingi, maman Akwala, papa Desvema Solange, papa Isaac, papa Mandamawa, maman Mise, maman Sage, et bandevon sur radio soba kolanda na tango bambote place bazali. Maman Iguette nalandi yo na bokebi mingi, ngana ina mitu na question, likambo injustice oyo e bandi wapi. Moi, je pense que pour Nangaï, injustice est zatée. Il faut que tu au moment Iguette, tous les Afrique, tu en as pototé. Tous les Afrique, tu en as pototé. Et ce qui nga mobali na tini mbongo na famille na biso 100, il faut nga na tini na famille moi sinanga 100. Non? Ezalate, mbana mkoni. Moi, je pense que l'oko nga na boya kango. Pe loko wana lobaki jamais koya na poto ya li synonyme kako be obligé obligatoire ke obengisa leki ya mwasi na ya na poto pona ni contraire ni sala miwa bana mkoni kinga na zwi mwasi na bengisa ya na poto to vandi ana obligé na bengisa ndeko na ye na obligé nani izalate elo kona yo ba miteo na Kisangani okay kofana na Kisangani alizoba ndeko na onyoso ya mobali na ya mwasi bolonga ba kevana na Kisangani ba olinga. Pourquoi comment na poto nde wamo fwa ya kana ndinga poto ponga na obligé de kwa na bali mwasi na bengisa ezalate na libala ezalate libala ya deux personnes babiloko ni mususu ani yaka ya liba complément et so ya pona ni zo dépendre na love o bibale ba nango na dialogue na katanda ba libala ndiko ko sala yango desi falo ba kelo moko ya malamu awa apesi be exemple mususu ngana meko ko éclairci yango pana bino bwana mwana SS pana ngato na mwana SST siko ezaneni donc ngana pesa toujours na mwana SS wana za déjà bela radibela ale bino côté na mwana SS ati bino ko pesa ndeni donc ngana mbuko lianga 3 points non les points ezabo ngana ko pesa pa na biso avec amour na eloko bana besoin na yango tant makoki nanga ekoki yo mama ko tala yango te tant que ko na côté na yo na ko pesa mais ya teke yo lo bananga 50-50 50-50 uti wapi parce que aweza ka to ko ba mututé. C'est pas que tout le monde ne va vivre dans un bon social. Bah, monsieur, bah, kilo na banda kuna bangwa. Vous comprenez? Oh, azum charge ya moi si banda de ati na z. Vous comprenez maman Iguette. Il t'aime ça qui toko mingi, mais na olinga pena bo meka kolonga mamba 50-50 wana. C'est pas que so mbala bali ya bali na mam bolim sans pour na ngona so bateke na ba mama na biso bana plateau, mais so mbala bali ya bali mama na bino ta bali tata na bino tata moi 5 minutes. Abali yo. Aide na ils obligé ils sont obligatoires ils sont obligés na pour aider famille na yo mais avec amour à cause ça la ngo soki makoke pesani yo ba jobe ba ke kangono ba shop ba yi ba ko abasi obligé mais maman na ngai mutu pasi bo ozu kanda no kota na tapane mais il c'est wana ya mariage le moment na soka na malaise ngana na musalate na mode na ke ba pona maman na et ça mawa mais non toute la circonstance ni papa Isaac Autoloba maman na ngaya kana poto atala kaka façon mbongo azula na poto azonga senga soutien ateyama so bengika mama denye papa moyen te na zana ngaka so ka moyen te na zana ngaka ka sekika na suka ibake pia ke beti donc il ravitailler ça veut dire langage ateyama po mona biloko bazokende ko longola na biloko papa Isaac alobaki bazokende ko mema ya mukolo alobi donc mbongo to sakala na kine utande place ngana teyama mama Iguette ngana teyama na ya poto na beta 2 semaines bazuna musala manutention manipate ko manipate na kena na Trocadéro boyba hiver en 97 ya kindeni na simba tapi bo tapi kangami koti na bagan kangami nazolela mais nazoba tina olela et comme natanga repos na kiko sala toilette boy moto me ndo makata toilette na betangol na kenda na bandoto izandinga balongola na musala na zonga na palais bofwe na nga o za fainéant boy na boy
naka mkana tongo ifeke makasi na fungula boy na isi bofona ke tika ngana na gare abina ngana ke tika na gare tanga na kana poto na 80 soki 86 muto alaka tia ko idenga okubima yo moko yana kolamkata siona sena ngao memate ni soutenir na fungula porte boy mali le be yeba muto fait 3 semaines autiki mali le betanga le londi na fungoli congélateur parce que banda ko tambola parce que tolaki ti okoma na gare ça veut dire qu'il faut ça la 30 minutes nazo tambola ba sapato ekangami makolo ekangami na komi lokwa mutu ayo tambola sali grand besoin na kata bilamba tina kota na train boy na lala pongi train doubla gare donc nga pongi na zoto bandoto pona moto na zuna train tatu saka na mbongo apotote eloko na fixa ezali to comprendre le mariage zanini et pourquoi tu es la vie na poto et pourquoi tu aider famille à moi si yango moni papa mandama le belo mona sepe nango yango moni bana batambongo jamais kotika mona ya quitter na cité eko bala bana na oya cité pourquoi parce que tanga bali yo azui charge moko impossible à cause AVC avant 40 ans ça veut dire que azotala a aider yo a aider koko na bino moko comme d'ape mais ya kokufa bakisi se fait utaka poto asala makambo nyonso boye na boye et ça bien te mama igeti il faut to banda ko raisonner façon ngana opesa leçon na mututé mais nazo o ngana loba ngaso na epoto so ba bengisa ndeko ya mwasi nanga na sala nga avec amour ezali obligatoire pour yemo pas zali ko comme ça obligatoire pour ayebi mode ya vie tozo mener pe ayebi loi wana elobi pe ba droit na yesu ki wapi soki ngana sala ngo abona moni ki to ape na mboka mo ya pasi bobotika na longo ata mutu moko akoma koto ne na zuma koki boy na be dialogue ya libala to sololi yango na sala nga avec amour ngai soko za ko obliger nga likambo za ko foncer nga na beba na likambo wana ça dit que na dictateur pe mais considérer nga respecter nga pe na respecter yo et bon moi si muso za na ndako mama get ane na caractère mabe o pesa nga courage ne na sala makamba bien to zona ba kam so ko bobi 50-50 alors naka au moins ça ko sala mbaya za ko sala bazo ba projet ba cha ensemble et communique ambu soki mutabeli boye bozwi mbongo abidje na bino bochaka pour batakini batani bo pesi là il comme eloko mususu mais soki moi ça zoka 2000 mbala zoka 1000 50-50 ça maneni moi ça zo 1000 na été azongisa yango na nzela moko boye po akende ko cha soki nini akende ko cha yango na kote mobo akolinga alekela pe bizu basi bona mayele bele le na kote ya mama te ngana mona mama na ba opesi mbongo kana mbongo na sombi na ba bilo mususu po na nzela wenze ba pesi tato 1000 zaire ya ko somba bilo tato ya 200 oui sanya sona bombi maila ba mama yango wana azo sala économie mais bino mama poto na bwana économie te papa pesi mbongo zo lia ngolo kwa ngulu oni ko somba bilo ko papa do so di ke boza ba mama moko na ebité so bwa ndengeni te botika na biso to vanda calme bo chauffer biso mituti na ba poto wa makamba ba 50-50 wana non papa mso mona bakenda kuna misa bafinga wa mamba bêtise bandi ko finga mamba bêtise banda 8h si 16h aussi ça musala ai suna ndako ai ko ka susu 50-50 donc maladie ezali comment ezali ya longue durée na famille na bino bolongola ona nga so nga bolongola na liste na nga o mudamna zo tuberculose koma 16 place bo me ko longola na liste na nga po ye moko ya maladie moko ya akobika lelo te c'est pas mbona na okete ko sala et comme ko leka na kata chaque mois so kaza bienté okolamba beto lexelinga mungwa olexelinga pilipili papa na kina stress parce que ndebe na zoka bienté bona non libala to ko aider mais to za ba limite avec dialogue na amour to sangana to sala yango lelo mibali ba koma ndeko na ngai fa ya basi ngoko ndeko na ngai fa ya ndeko na ko ya ningeni ngala bala ki ezali lokwa to ina imitation moko bo te ko sala via est-ce que obligé fond ndeko na ya bosoto ki ngano na bandundu to longwe kinto ke na bandundu to bengisa pe bandeko na meso ba ole e boto mama na zo sema